Hi guys, welcome to my YouTube channel. Na pesi mbote na babone nyonso ya Alpha Kitchen. Tikete kime ankolo ekuta na mabota na bino. Soki ezamba ya liboso ozolanda ngai zwa mwa minute osabone ekozapena malamu mingi. Lelo nazolamba mbisa mai na kombo ya mboto. Alors nazo présenter biloko na nazolambela mokolo ya lelo. Bosana te tango ozotala kozangisa kosabone te, ko like pe ko share. Ba commentaire esa apena malamu mingi. Nana mbisi na ngai oya mboto naza na all purpose mafuta oil, kili na ngai ya fish, tomate purée, mungwa, citron, tangawizi, litungulu, poivron, parsley, tomate. Na yango pona kobanda na obanda sikonde kosukola mbisi na ngai. Oyebi mbisi eza na bekai, foko longola bekai nango. Omona foto longola bekai nyonso ya mbisi après wana to sukola ngo boto banda kolamba. Donc foto palola ngo. Na sisi ko sukola mbisi na so sukola ngo mwanda mwa citron na kati po mbisa za na zeyi po elongola zeyi wana. Dona sukola na mwa mai ya tiède. Sikoyo na so sukola ngo lisusu bien. Noni mai na ngeza soin. Dona sukola ngo sikona oketia anzu. So tia mwanda mwa mungwa mukie kaka atepe mwandu tumoya ya all purpose siko nazo sipika na otia ngona moto na tema ite o ndena lo batangu nyoso mbisa zaka na mai donc nazo tia ngona moto moya mukie sima nango nazo ko préparer ba tomate na biloko nyonso ona olambela. Na oketia mafuta na kikalungu, otia mafuta mingi te po mbisi pe azaka na mafuta. Yango nde tosala sauce na biso. Tia mwa pire muke po sauce na biso etia mwa sukali muke kaka. Etia soupe na biso ezala mwa kilo. Etia mafuta mingi te, mbisi nyonso azala na mafuta. Na ntango ozolamba mbisi faut faire attention na mafuta. Et puis tomate na yo so pe tomate leki et bimi sardine. Il faut tia tomate ya mezi. Pour mamoko ya kip, o ya mbisi. Pour tia mingi te, pour to tiaki déjà mungwa mwandambu na mbisi na biso pour ekota mungwa bien. Yango to tiaki déjà na kati ya mbisi donc awa to tia su mingi te pour elekate. Mbisa miso to tiaki na moto te mai te yango moko bimisi mai nango siko tozotia sauce na biso na likolo ya mbisi. Siko na tango oyo otia mwa mai. Tellement mai siko otikanda. Mbisa za na zeyi tobosana koloba pilipili kozangisa te otie ata kofina te metia ebimisa solo na mweza litoko mingi. Après ozipi nzungu na yo. Mais il faut surveiller ezita te ezape mai mingi te ezape ya kokanga makasi te do na mwa mezi. Mbisi na biso ebeli tokomi na biso na suka azokata mwa parsley muke
batie likolo. Donc, on kaka 2 minutes. La soupe, ndenge ezopesa mama Christmas yango yo, salela papa, salela bana ba osepela. To meka mungwa. Amoni mungwa ngai koki. Yo suppose ça dépend de ngila mungwa na yo. Nyepo nanga ekoki na kangi nanga moto. Ndoko nanga ebedi. Nazoke nous servir. Ya Nicolas Lilo yango yo mama papa soki nano sala boite meka kozala bisite o ezali mboto na biso mokolo lelo okoki kolia yango na semoule okolia yango na kwanga okolia na makemba okolia na mbala na loso pe ndenge ka yo lingeli olingi pe okoki kosala mwa ndunda mwa ya vert mwa pembeni ezala pe bien. Donc oyo ezalaki recette na biso oyo ezali ya mboto tola mokolo lelo yango yaya kabola chaîne bato mosusu bayebi te Alpha Kitchen bayeba bakota bozangisa te kosabone kolamba esilaka te soki yo mpe olambaka na modele mosusu problème eza te me ya mbala oyo meka na ndenge nga nasaleli bozangisa pe te bafilme eza ebele oyo seleka bokota botala en tout cas bozala desi te mpo na lelo tosuki wana tomona na video mbala nsima. Bye bye.